Na cadre consolidé partenariat na bango entre un GDVUV Fondation German na Fondation Ali Tshibala, nde président Lukeba Kyo Gauthier Job a organisé activité sportive moko ya basi lisano ya nzango mokolo ya samedi 22 février oyo na espace Bel Aspect na cercle Onata quartier Kauka na commune ya Kalamu. Awa batikaki activité na bango na maboko ya Nzambe nde ye moko na sima président Lukeba Kyo Gauthier alasaki coup d'envoi mbala moko lisano ibandaki ba mama ya ONG Fondation Germaine na ba mama ya Fondation Ali Tshibala batalisaki makasi na bango 30 minutes après mokote alongaki kasi na suka na deuxième mi-temps ba mama ya Fondation Germaine balongaki lokolo ezalaki lisano ya loisir président Lukeba Kyo Gauthier apesaki coupe pe enveloppe epai ya ba oyo bakoyaki na sima na ngonde ayaki kopesa balongi coupe na bango pe enveloppe moko ya malonga ba mama ya Fondation Germaine basepelaki batondaki na esengo boyoka ndenge ngonga ebetamaki. Nous devons aimer notre pays. Je le fais parce que j'aime mon pays. Je suis un patriote. En Allemagne, dans la Fondation en Allemagne, c'était prévu même dans Zonga, mais dans un reporter voyage pour l'événement Oyo, on a soutenir, on a lobby, on a Kosangana na bo milulu ya boye eza esengwa makasi yango nde tozo sepela yake to continue ka bomboko na kati na biso parce que ndenge kaka ezalaka kolia na komela ezangaki te accompagné na miziki moko ya kitoko pona kotombola ambiance ONG Fondation na Fondation Ali Tshibala oyo bazali na devise moko votre bien-être est notre priorité. Ngonga Ibeti.